biso toza batangi ngai nasina bala conseil na opesa yo nayebi ke omoni mingi oyebi mingi ntango lelo oponi mwasi seke mwasi wana ye wana bokenda na ye ti na suka bomoi na yo Debanza London TV. babalingaka nini toyeba balingaka nini nauti manda chante azoloba komona bango ezalaka noble ye moto azalaki na bango moi je crois na mamanda chante auta oloba donc nayebi ke mambo wana osila ezaka fleo moko boye eloko moko te etikalaka kozala sans que résolution yango ezala mais bayeba mpena ke tokaka na mosala moko so tosali mosala oyo te namona yango bizarre mpona bapale na bango bayokaka mpe musike maître Chua Mboma Boke Chua Yambo Debanza London TV. vie abali oyo na age wana amona trop aleka trop azwa badéception trop ntango aponi yo profitez-en sala lokola mama na biso Amazon asalaki ye nde amemi vie na biso bokul ti na demeure na ye asuka Debanza London TV avec des Bruno original. Vous êtes les bienvenus, amis téléspectateurs et abonnés fidèles à Debanza London de télévision. Merci pour la confiance et merci pour la fidélité. C'est la voix de votre humble serviteur et M. Mago, l'apôtre de tous eux, les journalistes Otramati, Mobali Nzambe. Un grand merci à les bons Dieu, Nzambo a pesé biso Magas Makoki et on a lu sous mon collègue. Le Ndeka na Babandeko Babungs va être cher. Na représentant encore ma nécessaire condoléances dans ma famille parce que Nzambe Mende a d'aller mettre à temps et à circonstances. Amis téléspectateurs, le soir référence, je le reçois pour vous l'un de artiste de mon pays, il y a Golf du Kando, je pense que c'est avec lui parce que bientôt on a déjà single Movo, donc Saliangona, Jean Koubal Kalala, Torosolamuke, Toyoka métissage, il y a voix Golf du Kandona, Jean Koubal Kalala, Narata Studio, et puis que Jean Koubal a artiste Movo, a appelé Moukete, pas dit qu'on a retravaillé, en tout cas, il faut appeler Dito musique, et puis Torosolamuke, et 20 épisodes, je sais, on y a longo, à Otiko. De tout le bagage, azobala mwasi na ye mais batu basali analyse ba artiste musicien souvent ba la basse na bango soki ba âge na bango pour ça to japon mon ke ba prochaine par rapport à ça plutôt bêtement mon ke ma solo ya musique à Congo déjà mesdames mesdemoiselles messieurs ba abonnés fidèles à Debanza London télévision merci Najili Castello et merci aussi à celui qu'on appelle Diebon les grands parents papa na Genovique merci nanga ya joli zola merci nanga aussi na masa nanga jola lif na ngola wana motema ya madame Anaël dit mener ne peut pas se porter. Alors je suis beaucoup fondé la caméra, je suis avec Golf du Kando. Bonjour. bonjour Margot Boni. pepele Vous en avez kanda tout. ana kolera mabe Ça veut dire colère nini? ana kolera mabe Ya nini? Kasi bo colère ezanga likambo colère nini? ata basukoli baolata nini Ah, ya wala colère. Donc mama bilamba ti de bobeta la onka ba masolo. identité identité Voilà. Boni boulot, boni santé, boni makap. mambo eza pepele golf du Kando pepele yango na kolera mabe yango mona bengi Jean Koubal Kalala asali mpenza shwa na ke tosali introduction ya Lita Bembo à la pesi procuration Jean Koubal abana répondre baquestion na otuna Lita Bembo mais réponse ezopesama na Jean Koubal fo yoka Jean Koubal menga ke yango naza na kolera mabe. Pourquoi ça li choix Jean Koubal ya wema ne? naobenge philosophe aza danger OK. aza danger nazo biso aza danger na découvrir ye bravo l'artiste donc nazolinga eloko yango esila mbango bato mpe na bayoka bato mpe na bayoka merci lisu Jean Koubal Kalala. Voilà. Ezalaki facile tant ça appelle pas na ye acceptaki facilement koyemba na yo. Un garçon bien très bien compréhensif. Deux fois rendez-vous en rataki yoboyika mvula banini embouteillage mais hier Benaïb Senga a dit l'automne et puis il a fait ce qu'il avait dit. Yango na colère à ma bé. Si oyo single yango boyembeli nani bosalela nani eza ya yo to bozoyembela moto.
yo kanti pena Jean Goubala kolinga toyembela mutu aye pena po toyembela mutu. Donc eza question réponse na question réponse total mingi immerse. Cela veut dire na banda rotuna lita bembo yaya lita na ye pa ina yo yaya lita na ye repa ina yo oyebisanga chanteur nini ya yambo yambo kana biso Congo yo la RDC. Siko Jean Goubal à répondre chanteur nini ya yambo yambo kana biso na tune deuxième question na lobby na lingina tuna est-ce que na tangwa kala baleki bazao banga ya bayaya te est-ce que bayaya pe bazalo discuter na baleki apesi nga réponse na tune lisu na bi na lingina yeba insanité et banana nani na musique à Congo qui sont les auteurs apesi nga réponse selon ye na tuni sikoyo na lita bembo est-ce que nakosa ni pona umela lokola bino Jean Goubal a répondre na place na ye allez na bando tu na ye siko to longwe pena na champ to komi pena ce qu'on a question réponse ndeni na lera kala to mona baene exemple mona ko pesa papa wemba l'homme azwaka ye adotaka ye instrument a même avoir même mouvement na kutu sera visa 80 mais les loyo tozo potana mais ils sont là les aînés mais za kutu ba guerre à répondre na tune lisuna bi leur akala et ka deux pistes mais na deux pistes ba vient na so ba sa banzembo ba koti mbala moko ba zui ba guitare ba zui na chant dégâts mais pourquoi na l'air aleloyo to sala 50 moments mais nzemo ntongo bima organe ba demi temps à répondre na suka na mpona conclure na tuna ke question na bi nini ezo sala ke baleki ba ba nsu ba kolote Jean Goubal a conclure abino l'air akala vient na biso lita bembo ayemba nzembo moko ezalaka tembeluti mabe mingi da iso dégâts donc bato baoto landango quoi bo vanda bo fumula pena bo sukola matoyi question réponse procuration et oya sikoyo toyebi na musique ya Congo sans arrière-pensée Jean Goubal aza figure moko emblématique aza pe fiant aza kombo aza n'importe qui te lelo na musique ya Congo donc est-ce que lelo koyebisa biso ndenge bosali featuring ndenge wana yo moto futi Jean Goubal to bosali kaka le baraka échange culturel est-ce que funa futa Jean Goubal ngana mbongo futa Jean Goubal te na zongo c'est pas n'importe qui d'abord to saka be chance culturelle yango combat au photo longo na mutu a congolais grand na petit azala te donc voilà quoi to saka be chance culturelle na bino mbali na ko bénéficier biso mbali to bénéficier d'une manière ou d'une autre donc au bengi est facile and mbo sali featuring facile nzembo na ozo yembela mutu na yembeli mutu te on comprend te na édition makamto yembi so za to yembela mutu peut-être ngal na pesa ngambo mutu na futa mbo mambo tozo yembela ngana ye tozo ko éduquer tozo tuna pona kata nzembo ngana osenga bwanya na osenga ngopa lita bembo o aza mukolo po lelo ya zo vivre azambula oyebilita bembo no oui nebi velita ya zambula moko na babozi masaba papa wemba voilà donc on a luka bwanya pa na tellement aza sur place te ya nga pesi procuration na tali pena bona répertoire na bia Jean Goubal kala siko question nga na futi studio na sala makamutu yoka mais ça ngati nzemo na ngati bon na ni fafuta mais yo utine école limsa pour temo utine école ya musique de benga musique moko boyembela batu faut ali konda boyembela mutu tout consommer siko comment ça li choix ya mutu ayembela batu te atikel ne pela patriote atikel pela leader d'opinion mais ayembela minga na ti pas valoriser mingi moi si
mais yo ndimi koyema na moto lokola Jean Koba de Kalala et alors que en même temps qui te dit que la musique obeta ata musu moto faut appeler son bongo faut yema mais moto que nzembo bango bat bakoyamba bango facile na vitesse salelo. Margot, ba question eza ba réponse eza yanga. Tant bobandi mouvement au internet, elle a eu le quoi bino boa journaliste c'était. Tinga naza chroniqueur. Ouais, chroniqueur voilà. Et a eu le quoi bino boa chroniqueur té. Ouais. Mais le temps on a eu na moni plateau. Oui. Na comprendre que au banda sala ngo té pona kwanga. Ouais. Au banda sala ngo pona profession. OK. On comprend. Donc mutu eza mutu. Boko zala na masana yo ba pesi bino 20 francs, bozui 10 francs. Mais yo zo réfléchir, mais masana o ke na bara meli baboki. OK. On comprend. Donc à part oyo naza nango spécifique. Na linga na kenda côté musu yango na moni lokwa na kenda côté est-ce fona luka nani? Fona luka mutu aza doué chevronné na makambo wana. Donc j'ai fait allusion à Jean Koba de Kalala. Voilà donc la tête qui fonctionne, elle est très bien faite et ça la raqué, Moutaza statigoté. OK. Voilà donc na panzika ntekende baloba. Voilà, alors bato ba otala yo, ko yebisa bato ba otala o ba otela nzembo yango ko yesa bango nini. Na yebisa bango d'abord confiance. Ba sa confiance, on est là pour travailler kaka. Bitumbo tozo bundeza makasi. Pourquoi pas politique amboka ekenda bien te. OK. Ba parents bazo ko asuko boko là-bas na bango te. Et téléphone comme distraction et kaboli ku devoir même batata na bana na kati ndako papa za na lera opesa bana conseil te. To ana lera ko luka su bwanya te. Okamoka boye papa azobunda na korona ye. Na mwana te mena korona ye. Et soki bato musu baza okumisa basi, bato musu baza okumisa batambongo, faut zapper na bato musu bazo pesa toli. Yango cette fois-ci to yaki na toli. So bomoni yango bo hésiter te bo mécanisme koyoka et apporter plus réel et banadjana de. Au moins t'as 2 personnes so bayoki yango na yebi ke eza propager. Donc voilà. Question moko pertinente avant tous les éléments avec Joseph Kalongo. Mais pour nous penser que na bandono botin bango mouvement moko ba très bon chanteur. Pourquoi chanteur Jean Koba? Et ça le roi va monter que moi côté ça le roi moi na règle ne surtout d'exception ça là. Et là on a zo sala esenga ishwa na bangote. Et logo pena na no sala esenga ishwa. Webi na kata léopard to na ba chanteur. So na sa nzembo na otaka bo ya Seden Play. Na otaka bo ya Guy Moller, na otaka bo la Dimiyembe, na otaka bo ya Pola Jamais, Christian Lema, Tonton Lai. Souhaite laisser et Iafo Natalika Bobu Koulibaly Miss Oibika ande tozalaka spectateur perfecto comme on l'appelle makasi. C'est barré, faut changer ma combo hein? Donc voilà, kuna donc ba chanteur bazar mais choix nanga en tout cas et salarié qui sanga qui faut global aya donc voilà quoi. Pourquoi ça Aza chevronné côté kuna donc na mona il faut cailler. Très bien. Parce qu'on a fait l'élément rapidement il y avait Joseph Kalongo azo proposer moi sinaé azo stopper malobaki to balobaki que a essayé honorer à Kobala mais cette fois-ci tout le monde qui avait Joseph Kalongo entre ya osenga déjà moi sinaé le boko ya libala donc je crois que a honorer moi sinaé et azo senga le boko ya libala azo yebisa que na lobaki que na ko honorer cette fois-ci tout le monde en tout cas vers à s'appelle ce mois sinaé basé dans la démarche à libala mais balobi moi mingi pourquoi artistes et musiciens babala base d'abord kaka ceux qui déjà avancer également petite explication avec nabiso emba ba belé balobi yango abala maman mazon tant comme a coli tout comme ça dit que ba analyse belé mais pourquoi babala base de monter lorsque baba jeune tout le monde appelle que ba couple jeune tout le monde fabrique ça balai moi c'est jeune tout le monde pendi exercer des mois pas mais pourquoi que artiste so ba ko sala babala ka passer bon so ba coli pourquoi ba sala ke ba honor ba mon so ba comme ba âge d'avant comme avancer et ça rani na sima na to sur moi qui na golf du golf tout le monde a vidéo na vu juste en Kalongo na je crois maman na bébé on a solandi tout le monde vidéo wana comment na que bien au senga moi na le boko na libala
nga yaya na pesi nan ba respect ya José vient na biso Josa bino boza balakisi biso toza belève biso toza batangi ngai na sina bala conseil na opesa yo nayebi ke omoni mingi oyebi mingi tango lelo oponi mwasi seke mwasi wana ye wana bokenda na eti na suka bomoi na yo merci ndenge ozo honore na osenga na mama soki lelo babali yo po video yo komela yo na mutu lokola Josa pesa ye place na ye cela veut dire zwa matoi kanga a raison omoni mbala mo na répondre Margot vie abali na âge wana amona trop aleka trop azwa ba déception trop tango aponi yo profitez-en sala lokola mama na biso Amazon asalaki yenda memi vie na biso beaucoup ti na demeure na ya suka voilà mais après vie zo konye nango et pesa respect na vie na biso po na nzela na ye okomona pe bato ndenge na ndenge na ndenge sinon je dirais courage et merci mon vieux na acte au sali il fallait kakeza ndenge wana po yango na ndezangaki po biso tout le monde a peine que non et tous en abayaya oyo il fallait to landa merci wana peno kokisi po eza mobeko mo pe on nzamba tindi il fallait ka isala et pour nani na la ki so bino ba c'est lim ça pour na terme bino ba c'est ba na ba no ga so bokom ba age pense abonga na komi ba age opusa lo wa pe Josa so ba kamoro général mais na biso to mona na trotte ba momi na biso bazaka na guerre contre biso pour ba momi na biso ba koma ba diminutive OK ba communauté ka ye paza yo en miniature donc ça veut dire soki aza mutu mai mai zwaka neti ngolo bisama mo mago bakanga lobi donc ba momi wana soki abanomona makambo yo abanomona makambo na mona te na vie na ye tango lakise mutu ole mususu ko mettre vie en danger lobi le ba lakisa ye mbongo asali trahison oyo kolinga pete lelo yo bobu a moi c'est na yo même soyo qui a komaki moi c'est Claude pour moi c'est Claude aza ministre soya vous comprenez carrément faut boire alors ba mona ba monsieur le ba moins sérieux or ba pasteur coup ba leki ba monsieur na ki moins sérieux oyo ga bien terre nalandi yo malamu ba pasteur kutu ba leki ba monsieur na ki moins sérieux mais ba pasteur ba leki ba monsieur na ki moins sérieux mais au moins ba pasteur ba la base na ba monsieur ba jeune mais le ba monsieur ba la base sur il va âge avancé ils ont avec Josa raté ba tibé beaucoup ba monsieur belé ba la base na ba base na ba âge avancé ba bobukanisa nini bobulaka nini wana ile oni dans 4 ah ba pasteur belé peno ba sala ba renom mona ba onte ba kabona na basi na bango aux informés au seki donc ba passer belé ba kabona na basi na bango donc biso na bango to aka ndé moko ça veut dire baso ya biso gloire et même bango le msu ba bossa na kenon na moi ça golf du kando ouais voilà heureusement via Bali mais maman mon en payant kenon étage à sous exemple Bali na yewana pour solité après ça vient quand tort mais est-ce que quand la boy je crois que ba rumeli bien avec Josa moi sango ala eba mama vie chose mana eba mama vie chose ande na mama vie chose ande via masana ngate mais vie sera sali choix c'est la moni pena que non moi si on a yewana très bien golf to comme na sous émission question moko pertinente question moko typique lelo to moni basaleli vie na bino papa wemba monument mais bato belé basali analyse basali est-ce que ba bio monument na basala malamu te moi impression na ko na monument ya papa wemba magona oto kumiso ana musalo zo sala ouais somme talobia au sala monument faut sala ngo bien soit sala ngo bien te faut ba kangaye OK neti monument na mona ya lwambo wana o ba tia na place des artistes est-ce que lombo ayi bongo siko yo lobi musala ngo za yo certainement tango sali musani non faut pas peso quoi faut pas peso linko boyo siko yo bimisi bon il y avait beaucoup nan na moni ngo na boyete puisque j'étais pas là
mais nga nakenda na oya lwambo po nakangisa muto abatu te neti nga muto asala ya lwambo fo bakanga ye abimisa ye lwamba mukuse marke na nga ok lwamba zalaki ozo comprendre donc ye kutu te siko yo lobi musala na yo yebi yango bien ta mago abengi nga na yebi ke mission ezali elengi mpo nga na oloba bien epa asalaka mpe bien odimate ezali ozo comprendre bato ebele mpe bachroniqueur ebele mpe babengaka mpe biso obona yo bob oboyi na yo sikoyo yo ndimi osala mosala osala yango fo bakanga ye bosoki moto wana bapesaki mbongo ya mesure ya taille ya vila mwa mokuse bongo bakanga na moto apesaki mbongo wana so moto wana mpe asengi yo mbongo abipesanga 50 000 pesa 50 000 so bapesa yo 50 000 opesaki to alors commission moko asuivi ezala na oyo asalaki na oyo bapesaki mbongo voilà c'est ainsi tokoyede président de la république na mboka oyo po mafiosi eza trop fausseté eza trop donc yo lobi osalaka eloko wana bapesi osali yango mabe fo bakanga ye ozo komba ndenge na yebeso na mono ndenge na yebeso obeti to otala monument avait beaucoup na ndimi to osepela ndenge yo déjà osepeli te pose investigateur ndenge osepeli te déjà c'est eza faux kende otala oyo babeta ya papa Lutumba okomane mpena ke Lutumba neti ye wana bravo na maître Tchamala balaki ya po bapesa maître Tchamala fale babenga maître Tchamala alors bakanga bato ya ndenge wana nayoka basala moko na kikwiti kester moko abimani de chinois makambo monument babuka. C'est pas possible. Allez, ça n'est fini pour aujourd'hui, amis téléspectateurs. Golf du Caldo. On appelle ça ma mot de ceci, donc comme la émission. Bataille. Bakanga mutuana. Na mo ko na détail aussi c'est talio to comme presque na souki émission mais eloko mo yenga mbangwa wa fato na to clôturer émission. Lelo l'histoire ba combattant. Ba combattant lelo en tout cas ils appellent libeba piken pourquoi les artistes et musiciens ba combattant bataka également na moni ndoko na ofali bazo combattre pour na concert le 25 novembre ba makambe belé tout ya masolo ya bino ba musiciens photo ba combattant yo ataki artiste okoki koloba nini likambwa. Dans la colère, ma BBC stagiaire vient beaucoup là. Tamutouana bakanga et so baby. Donc sur le beau salam sala fo salango bien. Bon pour les combattants, baza bande na biso. Ngalo bakaka atambula ya makasi un jour et aussi là. OK. Eza ba terrain mona ngana okota ngote. Pour un jour pe nazo ba problème te na sens wana. Mais toyeba balingaka nini toyeba balingaka nini nauti manda chante azoloba komona bango ezalaka noble ye moto azalaki na bango moi je crois na mamanda chante auta oloba donc nayebi ke mambo wane osila ezaka fleo moko boye eloko moko te etikalaka kozala sans que résolution yango ezala mais bayeba mpena ke tokaka na mosala moko so tosali mosala oyo te namona yango bizarre mpona bapale na bango bayokaka mpe musique Maître Chua Mboma, Boke Chua Yambo, Olivier Nte, mon Autriche, Boga! Naïbi ke ba bunda pona mboka. Un jour toyoka na kaka. Et ça ka bien. Netinga na linga bango trop po, baza d'abord ba congolais. Et puis balingaka pasi ya Congo ti. OK. Tala bat ba souffrir à Margot tanga no tozolia. So zongi na ba goma wana. Lem su na ata ba boîte to kota te mais biso bon. Tellement mboka ngo pesa vaste guerre ngo toyoka rapé to mona te bien so mona pena ba beti mutu bon chope epanzani mais to biso donc to voilà donc so tel ba film mususu bango ba libanda ba ka na bloko na temps réel yango moni pesa ba marque mais bon voilà un jour toyoka na kapo na ibike na katsa ba ndaka ba combattant musique ezanga ba yoka musique na ba fête na bango batiaka musique ndeti nzembo aredi mpena yebisanga nga na vanda na fete moko boye namona sikoyo batia biloko ya bafifi nalali te bapaster mpena wana ameli baboka bani azotia boye na se donc natalinga donc banzembo wana ezala lokwa ya badrogue banzembo wana ezala lokwa ya badrogue donc voilà quoi nayebike na kati ya bapale na bango bamusike ezalaka batiela biso kaka na se on est des frères. Golf du Caldo, question moko pertinente. Yo en tant que Mopandi, en tant que Moyembi, sur le producteur à mon appel Simbong avec Golf du Caldo, bon on a tué maintenant pour ça, au salanga featuring menalingi va au la génération ya sika entre Fadina faire tu peux non on pour faire ça nzem.
Baomi balé. Ah, baomi balé. So ka bi moto moko ça. Baomi balé. Soit li mutu mo na boya. Pour la linga baomi balé trop. Na linga perdre mon côté. Na rumba fort elle va bengi binote. Les autres manango je crois so lobia. Non. On y va sur binote. Toi un monde à côté. Toi un monde à côté, monde à Balion. On veut aider se retrouver on andel. Chance na it. Aso so ba benga kyo ngoko yemba nini. Oh na na yemba ka. Bilo wana neza presque oyo kutati. Ba peso ka sala. Po ba temi balongo la ko chanter ba ngo ka saper. Aba ka ilonga ba fête. Ba ba ndima ko penate. Ba koma na confiance bayoka. Voilà, tu aussi lycée Michel Lelo. Merci pour notre temps. Bandeko Batalio, dernier mot pour l'émission Bambote rapidement. Nazongi sous na bateau bazara na tembe. Golf du Kando. Asala époque na ye. O ezala pena ke so bimi omonia. Bayoka. Baoza décider. Voilà, donc nabi keza ba commentaire na yo bambote na pesi Olivier Ntembo na Autriche boga na pesi Alexis Ngangala na Bundes na pesi Thierry Lufidi na pesi René Mokrano Del Fratino na pesi Jean-Marie Malomba na pesi Thierry Lufidi na pesi Egetoye, Modogoja Franco Ferre, Omba Lumumba, Omba, Gilles Vakatanga, Mouké Katanga, Boza tellement ébélé. Jean-Marie Mabanza, Germain Loubassou, Blanche Loubassou, Godet, patron JD. Et na sala Lision na Nerombungu, Mfumu na Banga Moyo, Karl Lewis Kinzumba, Fune ya tranquille Tilelo. José Ndombasi le pétrolier, Jamoul Kanza or Brit, Golf du Kandoye. Abaki, tant que Bakatina nous tout espoir, là, ta chapeau ezali. Pesa, je pense que Bambote, moi, Nchoka Mouké. Lilala na ngayorango, na bambeli sharima okolo, oyo akoya, akolia yango. Fololo na ngayo elonga feti lilala na ngaye aye botunela kanga nani asangi ndambo atombola mosapi tango sheri akoya ngana loba nini oyebaka bolingo yango ma melodi otunela kanga alati akodenda lokola golfe di kando la fundu pebi pale babenganga elonga feti elambande dikando golf. Voilà, merci. Lui c'est golf dikando elonga feti elambande. Allez, merci pour notre temps au golf dikando. Merci. C'est fini pour aujourd'hui, amis téléspectateurs de Banza London Télévision. Là, c'était golf dikando elongo. Il y a fête bientôt sur le marché des disques en collaboration avec Jean Kobal, Single les hommes. Allez, que Dieu nous aide, tout côté comme ce au revoir. De Banza London TV avec des Bruno original.